tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, na pesa onini nzambe nanga, pesa onini, na pesa onini nzambe nanga, na pesa onini, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Ce n'est pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire de mon fils. Lelo ezali anniversaire nanga. Lelo ezali mbotama nanga, mais eza mbotama nanga te, eza mbotama ya mwana nanga ya mobali. Oite is meine Geburtstag. No, nicht meine Geburtstag, Geburtstag für meine Sohn. Ege ya koto kuda d'amigo, kanda bedemi. Oui, na uti kolobela bino na lobeli bino na lingala, na lobeli bino na ngwaka, na lobeli bino na français, na lobeli bino na dutch. Malgré kingwaka ngwe kima lango, merci beaucoup na professeur na ngaya Norbert Yawi, mama bijou lobitia ba point, na 6 sur 10 dans zaka na D. Donc lelo c'est l'anniversaire de maman bijou. Lobi est anniversaire ya mon fils. Maman bijou lobi nazo profiter ko souhaiter ba joyeux anniversaire, ba bon anniversaire. Plein de bonnes choses à Oumela, à Salaka, Makambu ya malamu, au mama bijou do alingaka. Et puis pour nangai, nazo souhaiter ka Nzambe apesanga longue vie abakiselanga mikolo na Oumela na sala musala nanga parce que mutu ya ka musala, mutu ya ka mission, ngala yaki mission na boko la ba petit bakola, na me babakoko, na me babakokoloko, bakokoloko donc Nzambe apesanga vraiment longue vie. Et puis les sous nini na osenga ka Nzambe merci. Na ba bien fait na ye na ba ngolu parce que donc kolala kolamukeza kabiti dite mingi to bota mara ba basila kokufa mais mama bijou do azakaka donc mawana ye ezalaka toujours likolo nanga yango nazo senga nazo souhaiter lepe mwana ngai nzamba pesa ye ba longue vie parce que yango ka ndem teza makambu et puis ba bonne santé. Merci beaucoup na ba bien fait o nzamba zo sala pona nga parce que zo sala ka ndenge to yokalaki. Merci na mamisa na ndenge ni zo kende malamu nzamba za kotia loboko yango nazo senga ye merci nzamba pesa nga bonne santé yango nazo ko senga ye merci to sala na biso mabe mais nzambe aza nzambe donc nzambe zala nga toujours kotika ngate kotika rapena kwea te mutu nyonso to akoya ko bundisa ngai en tout cas ko pesa ye nzela te. Mutu nyonso to otimo elanga libulu nzambe ye moko adindela kati ya libulu wana akende anniversaire lelo ya mama bijou naza leloko apesa nzambe te nazo pesa ye kaka merci yango wana namela nanu mai mpona kopesa nzambe nanga merci. Nyonso eza kaka grâce nyonso eza kaka ngolu parce que soki totali ta mosusu baparcours banzela esika totambola en tout cas tokutana mpe na mabe mingi mais nzamba azalaki kaka na bolingo nzamba azalaki kaka batelaki to biso ba o tobotama na biso na ba village tobotama na bamboka toleka penza na betape moko boye ta mosusu na 5 ata mosusu soki ezalaki mawa nzambe te mbele tokoma te mais na bolingo na ye tozala kaka totambola na baafrike na baplace mosusu mpe ya bariske ebele tokutana mpe ta mosusu na baaksida moko boye eta mosusu mpe tokufa ngala uta na ndako etage ya 2e niveau na kwea ezalaka molili donc ndako wana kutu nao batiaka nini te batiaka mwinda te na escalier garde fou ezala te na uta mpe ya likolo na kwea donc soki nzambe te meta mosusu kutu jour na kufa na nga bato mingi boyebi na bino mpe nga te mais nzambe na bolingo na ye aza kobatela yango wana topesi kaka merci a continue kozala na biso a continue kobatela biso anniversaire ya mama bijou lelo eleka na kimia na yesu naza na kondimaki ekoleka malamu lobi lisusu anniversaire ya mwana nga nayebi ki ekoleka malamu nga na fetaka na nga le 29 na fetaka le 28 te nzambe merci na oyo ozosala kati ya bomoi na ngai. Maman bijou alobi so na pesi nzambe merci te c'est que naza ingrate en tout cas na ozanga kopesa nzambe merci na journal de l'autre puis na pesa ki merci chaque jour pesi vraiment merci na misu na ya babone na nga nyonso donc na talisi bolingo na ye eleki ebele so la bandi koloba lelo ti na konda kosilisaka yango te parce que ngolu na ngolu kaka tozo vivre kaka na ngolu makambo nyonso tu kaka na ngolu makasi na nga te eza makasi na ye nzambe sala mosala na yo.
ya nzambe eza ya nzambe moto akobundisa nga akutana na nzambe. Lelo mo lisusu kaka ndenge aloba na journal lelo ya anniversaire mpona kaka kopesa babone na nga kaka mwa conseil mokie et puis tomeka kaka kosolola mokie na bandeko na biso ndeni tozalaka na bacomportement tolingaka toujours ta mosusu kosalela bato likambo. Nga na kopesa yo moto ozotala ngai mwa conseil, salaka likambo oyo eza bien mpona yo. Kosalaka likambo oyo eza bien mpona bato te, salaka likambo oyo omoni ke eza bien mpona yo e likambo wana okozala à l'aise na yango. Kosalaka te mpona miso ya bato etala yo parce que soki tolobi tosala mpona miso ya bato etala biso bato ya mokili bandimaka na bango te, ça sert à rien. Salaka makambo oyo eza bien mpona yo. Oh, mwana mwasi wana abotaka te, kisita abotaka te. Tango boti ozala mwana moko longwa kuna yango ye akangama kaka na mwana moko ozomoni tochangeaka balangage yango ye akangama kaka na mwana moko oboti okomi na bana ebele yango ye chaque année abotaka kaka se bayoki ozala zemi azwi lisusu zemi ozomoni bato bachangeaka balangage bato bachangeaka kaka balangage yango wana ndeko ozotala nga kosala makambo mpo sepelisa bango te. Ozobota te ye abotaka te okomi ozala mwana noka moko yango ye wana kangamaka na mwana moko abakisa mosusu mokolo nini o obanzi obota bana ebele akomi isu na zemi bato bachangeaka balangage bato bachangeaka balangage yango wana il faut pas ndeko ozotala nga kosala likambo te mpo sepelisa bango parce que bato ya mokili bandima mutu te, bato ya mokili balobaka oyo ya malamu mpona mutu te. Jamais mutu osala likambo malamu baya baloba mwana mwasi wana asali eloko mwa malamu jamais. Biso tolukaka ba place ya ba critique, place ya malamu tolobaka te, tolobaka ba place mo ya ba critique. Donc ce mutu abali na ye avant ye abali avant bondeni, ce mutu abali te abalaka te abala mokolo nini o nini moka ya mokie mpona kopesa conseil toujours comme Mama Bijou do apesa conseil lelo eza journée ya conseil te, lelo eza journée anniversaire nange eza lelo. Naza na besoin ya bacommentaire na bino souhaiter Mama Bijou do ba bon anniversaire et kosala nga bien partager vidéo Mama Bijou lobi moi cadeau pourquoi pas. Na la petite sœur na nga mo na kombo ya Sandra Lina azala na Hollande, notre sœur na vanda na nga ka Mama Bijou pesa nga adresse. Mama Bijou pesa nga adresse na pesi petite sœur na nga adresse. Soki petite sœur na nga tindela ba bijou fantaisie pesa na poste. Ba bijou fantaisie na tana ke na Congo. Na kaba yango te ponga kaba cadeau te. Na kaba yango te toujours ba bijou fantaisie na zongisa yango na tika yango kutu na Allemagne. Parce que ça cadeau ndeko na nga ya mwasi toyebana te tomonana te tellement linganga atindela nga cadeau na poste. Yo mtu ozotala nga lelo anniversaire ya Mama Bijou cadeau eumelaka nango te. Obenga ngai moi Western Réunion esalama bien. Pourquoi pas? Na lingi bino mingi to fêter ensemble lelo ba anniversaire na ngai pino pesa joyeux anniversaire ya mutu nyonso oya botama même jour nanga. Bon anniversaire na nga na bana nyonso to babotama na mai. Na pesi lisusu bon anniversaire na ba ajimo ba twilinge oyo baleki ya Alara o aza mwasi ya Marcus ya Marc mona nanga. En tout cas nazo pesa ba mapasa na biso ba jumeau na biso ba bon anniversaire parce que bango babotama le 28 mai ndenge moko na Mama Bijou alobi donc bana nyonso tu ya mai na souhaiter bino ba bon anniversaire. Donc mutu nyonso tu aza na anniversaire journée ya lelo Mama Bijou do alobi ba bon anniversaire na yo. En tout cas bo fêter malamu comme ngape nazo fêter malamu. Mama Bijou do a fêter raté mais journal lelo ezaka journal akumisa nzambe parce que sans nzambe mo boulot. En tout cas botala ba publicité ya maison du passage na biso ezana suka. Mama Bijou do alobo lingo ke na congé na ki adresse ezalaka moko Mama Bijou akanga masolo adresse ezalaka moko tozala adresse na biso na matongi na Iribu A37 Natalu Mukie osala séjour no ya kitoko avec $15 ya pamba ozwi appartement o ezali chambre ya pamba, chambre na eza na douche debout ya propre ya kitoko, chambre na eza na climatiseur, chambre na eza na nini eza na télévision, eza na frigo soko lingi cafetière ba kotisela yo soki po lingi nini lisusu. Donc kolamba na yo ke kolamba la cuisine commun o ya bapaya na yo na balcon
au cause à la jamais décis. Si vous avez besoin de chambre, salon, cuisine, chambre, salon, cuisine, tout ça, dans mon balai, mon cousin a créé des chaussées, mon souhait à la première niveau. Si vous avez des chambres, salon, cuisine, des chambres, salon, cuisine, tout ça, dans mon balai, mon cousin à la première niveau, moi, comme si vous allez narrer des chaussées, appartement, mon souhait à l'appartement, ils ont une chambre simple, mais ils ont la chambre à mon nez, tout ça, dans mon premier balai, tout bien, dans mon numéro 5, dans numéro 6. Ce qui peut lingi donc yango kaka mama bijou abikala mingi pete tozo bandela lisusu tozo construire lisusu na sima pona ko bakisa ba chambre mama bijou lobi toza na 7 chambres pourquoi pas tokoma nango 14 parce que toza na ba client ebele toza na ba client ebele donc ba place à kotia batu ezate. Donc, il y a un maman bijou dans le bac à sous a besoin au na au congé na kin au que nous conseille à séjour dans l'appartement na biso benganga avant au sala réservation na yo pona au zwa place biso vraiment tous à la ka folle au badot ba tous a vraiment la ba place donc il y a boyi il faut à la ka maman bijou doit solana et bien maman bijou doit ba plus au tia ku banga na ote yo ya kakaka surtout ba client nga maman bijou a kasa kapita prix biaka vraiment aux place na ya kolala au sala séjour na ya malamu na irebu a 37 au cause à la journée d'ici na kati ya maison de passage na biso na kati ya auberge na biso parce que batumi balinga kuma maison de passage wana te na kati ya auberge na biso na kati ya flat na biso toza na boutique où ezoteka bilamba ezoteka ba fantaisie ezoteka nyonso na kati ya auberge na biso toza na nini toza na restaurant malewa ya propre ya kitoko mama bijou do alobi kende visiter kende lia donc maman a dit nazana lamba pona bino et puis ba boutique biloko bien ba maquillage ba parfum biloko tout ba vin ezakuna. Donc nazo fêter ensemble na ba bonné nanga parce que na yebi ke sans bino mo boulot ota ba publicité na biso et puis tokutani mbala sima benganga na numéro eza na sima pona kotindela nga cadeau benganga na numéro eza na sima pona la réservation à place na ya kolala o kozala jamais d'ici na mela oyo na mela te na mela oyo na mela te wabima nini monsieur zapi Belez na mela Belez te na mela Belez te na mela nga mai mama bijou abi na mai parce que na mela na bien te sona le la Belez ou bien amarula na mela ka mukie mais journal les journée à cause la concentrer comme la moi vert à mai et puis mingi ka le sambo quoi parce que sans nzambe bobo ba ibota la publicité puis mama bijou lobi nazo c'est l'appel na yo moi cadeau ça la bien makasi merci na kati ya matonge auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bilo place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama nadi nazozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 o pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni siko tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi pona koya kosala mwa repo bapa ya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya koumela mama bijou alobi kobanga te mama bijou sololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino ba appartement na biso mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya maite toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe tema na yo ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement aux 8 chambres na yo ya kolala ya bien
soki po koya ko umela koleka ba 3 mois chambre wana ya 15 $, tozorango kaka na 10 $. Balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te. Mama Bijou alobi solution eza epa na biso. Toza na Irebu bato minene bayaka bato bauta bapoto biloko kitoko ezawa. Awa toza na nyonso tosepelaka na matonge. Hotel Mama Bijou tosepelaka Mama Bijou aza na baide ya malamu tosala makambo kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakuna bazalaka te toza kimia wakande bozomona eza pa mwa ya poto tika dedika Mama Bijou toyambaka bato minene ya jete epuis Mama Bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala déodorant ezala masanga nyonso ezali chez Mama Bijou. Chez Mama Bijou soko oyo okolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez Mama Bijou. Otaka bato bauta bipai na bipai bayoretrouve pa Mama Bijou. Pa Mama Bijou kitoko wapi pa Mama Bijou mwa ezali Mama Bijou bayo. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.